provisoire oyo wapi ezali aménagé na hôtel de ville ya Kinshasa oyo ekumbamaka na gouverneur Gentini Ngobila Mbaka oyo ekosalake quelques batu oyo batekaka bongo na ba pavillon ya grand marché ya Kinshasa oyo tobengaka zandu ya munene bakoyeba bongo kokota pe koteka biloko na bango ekozala bongo opérationnel lundi le 8 juin 2020 site yango ezali bongo nde oyo ya avenue Itaga croisement na avenue Kasavubu tope Prince Kasavubu esika wapi gouvernement provincial ya ville ya Kinshasa oyo Gentini Ngobila Mbaka akumbelaka bayebi bongo kosala wenze moko provisoire enfin que batu oyo batekaka ba bijoux en or ba bijoux à fantaisie ba maputa ya super pe ba kabelo bayeba kokota kasi avant kokota na bango boyeba ke marché yango ekozala bongo désinfecté toujours na koyeba ko respecter o ezali bongo ba mesure barrière ya pandémie yango ya Covid-19 tala bien wenze yango bondimela ngai ke etongami na ba norme moko ya kitoko tala ba étalage ndenge vandi pepele ya mbetolo tala ba direction to pe ba avenue ndenge etiami kitoko wapi batu bakoleka sans que otuta muninga ba vitrine oyo batiaka ba bijoux pe eza na pointe awa électricité eza mobim na ndenge ya kosakana te po awa butu lokola moi courant ekozala permanent okoki ata kotika biloko na yo mutu akoyiba tali te po esika yango ezali clôturé bien mama na portail ya munene donc awa soko koti place ya kobimela ezalaka moko donc soko za moyibi okoti awa po yiba eloko kosambwa po esika kobima ezalaka moko parce que wenze yango eza clôturé pe ezali na mama na portail wapi sécurité ezali bien installé gouverneur ya ville Gentini Ngobila Mbaka a réunir ba condition nyonso awa na kati ya marché oyo batu bakoya koteka provisoirement le temps que zandu ya munene wana bazali ko moderniser yango kitoko po ekoma lokola ba marché ya minene ya ba le monde entier ba mama pe ba papa oyo bakokota na marché yango ya Itaga na Prince Kasavubu bazanga kite kopesa gouverneur ya ville Gentini Ngobila Mbaka ba merci ebele po oyo asali nanu ezalate ezali wenza sika bato oteka awa eza bata pavillon 5 pavillon 4 pavillon bolingo pavillon 7 bato oteka awa na pavillon 6 na pese merci beaucoup na oyo asali ba mama na pese merci pone to fanya na ndako boza passe kaka bala to umela marché central mais tant to longo eza passe moni na pese merci beaucoup nzamba pambola e na oyo asali to komisika nzambi po to nyimaki te bakopesa biso esika papa to komisi nzambi nde bapesi biso esika boye papa na ngai tozali na esengo makasi lendi mosala ezobanda oyo bafandi na bandako baya babanda mosala atika biso kaka tosepeli na esika makasi atika biso kaka tofanda na biso awa libela marché ekozala nango bien tokoteka na biso bien balongoli biso kuna po kuna bazobongisela biso papier bazonga sika ndenge ezalaki yango tokomi awa baklia oyo nyonso bayebi te bakuta biso papier sika asika tokomi awa tosangani bata bijou bata maputa bata super bata bilamba biso tokutani awa sepeli vraiment pona nga tuko tofanya banda pona 3 mois tobima te loko te yango lo pa Gentini Ngobila pona biso tuko pona nga sepeli au melesika zali tala awa tokopesa ba merci pe ba félicitations ebele na premier citoyen de la ville ozali bongo Gentini Ngobila Mbaka gouverneur ya ville ya Kinshasa pona musala pe souci ya malamu oyo azali na yango pona ba famille oyo batekaka na grand marché to pe zando munene po alingi te bavanda na ndako surtout na moment oyo tala geste kitoko o asali bango marché moko provisoire pe batu bazui ba mesa gratuit sans que ba pesa ta un likuta to pe 1 franc congolais boende ezalaka eokani Gentini Ngobila pona biso to pona na sepeli au melesika zali